Shalom bien-aimé, to pesi biso mbote na kombo na Yesu. Lelo tozali su awa na plateau pour na ko continuer malakisi auto banda qui la fois passé. La fois to lobela qui si fondement ya lobiko et puis première partie de toucher kinini nzamba kati na ngai. De to ko toucher to la deuxième partie ya fondement lobiko nazali mwana na nzambe. Bien aimé, je crois que ressemble biso pété, mais eza mutu ya toyeba yango. Eza mutu, eza makamoko ya mozinga na kati, oyo esengeli vraiment to koma conscient na yango. Et loko liboso ya komituna, est-ce que mutu nyonso mokili a mwana nzambe? Et réponse est non. Mutu nyonso mokili aza ekela mwana nzambe. Mais pour nous comme moi nzambe esengeli andima pe ayamba Yesu Masia ndenge Jean chapitre 1 verset 12 elobi. Alors tozo yango pona totanga nazui Jean chapitre 1 verset 12. Kasi bato mosusu bayambaki ye pe bandimelaki ye apesaki bango bokonzi ya kokoma bana ya nzambe. Bien-aimé, oza verset moko totanga yango mais peut-être to réalisa te nini et le but verset oyo parce que tant bébé lobi ke to koma ya parce que pour comprendre très bien nazo utiliser verbe ko koma de devenir. En réalité, pour nous, enfants de Dieu, on ne devient pas enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais lorsqu'on était des païens, on était encore sans Christ. Place wanande toza tondima ki yesu poto koma. Mais tango mutandimi yesu lokola yonanga, toko koma te me tozali bana na nzambe. Siko eloko to comprendre awa, kozala mwana nzambe zanini. Parce que eloko aliboso nzambe woni nzambo toloba nzambe ye yana tolobaka o aza munene ye tolobaka aza nguya ye tolobaka o aza nzambe ya elonga de façon tolobelaka nzambe oya kela likolo pese nzambe siko yonanga otondima yesu toza bana ya nzambe wana. Frères et sœurs, c'est pas une chose superficielle na vie, non. To réaliser ngote yango moni tozo confesser to ça ba confession ya ba négative sur nos propres vies parce que on n'arrive pas à comprendre premièrement qui est Dieu et être un enfant de Dieu et ça quel genre ya vie toi nango. Écoutez, tango to komi bana nzambe nanzela ko ya ba Yesu Masia toza na ba privilège pas nzambe. Toza na ba droit et pas nzambe. Et puis tu na ba devoir. Tu vois, maintenant, si koyo, nzambe oyo asala likolo pese, waza munede o comparete, akoma tata nanga, ngana mwana ela tata pa nangai. Donc, c'est là où tu comprendre que notre position étant qu'enfant de Dieu, et sa position non pas à péter par rapport à lango, mais nous sommes positionnés na vie moko surnaturelle, le lengeye moko nzambaza. Ok, tout ça analyse. Ce qui tozui ntaba aza aboti mwana abota mwana abota ntaba ozi ngombe aboti mwana abota ngombe, c'est la même chose. Nzambe abota banzambe. Donc c'est-à-dire ce que ozi ntaba wana mama ya ntaba na mwana ya ntaba wana bandenge moko. Différence c'est que ya bimi pa ya mama oyo. Il y a des parents, il y a des moines. Mais nature na bango, caractère na bango, et ça ndenge moko. Donc c'est la même chose. Bato nyonso baza bana nzambe, babotama epaya nzambe. Verset 13. Verset 13. Bakomaki bana ya nzambe na ndenge ya bomotote, ndenge batata babotaka bana. Kasi bakomaki bana ya nzambe pona nzambe moto abotaki bango. Le français lobi n'est non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme. Donc c'est là où nous devons maintenant exclure tout ce que les gens peuvent dire par rapport au sang, par rapport à la transfert à la maladie. Transfert, il y a la maladie génétique. Transfert, il y a
Ma promesse du sang. Il y a trop de choses que les gens disent. Oyo, bisobana nzambe, otozana yango. Bien aimé, verset elobito botami et patata nzambe, non pas par rapport à makila, non pas par rapport à moto, mais to botami et pas ya nzambe. Nzambe muta botayo, c'est-à-dire que ozan nengi nzambaza. Mwana nzambe, ozana nature ya nzambe, ozana ba caractère nzambe. Et puis, on a la vie en Nzambe. Et puis, on a Nzambe. 4 points d'appréciation. On a Nzambe. On a la caractère en Nzambe. On a la nature en Nzambe. Et puis, on a la vie en Nzambe. Donc, vie, on vivre le col en Nzambe. C'est quoi? Mituna Nzambe a vivre kandenge nini, a lobela kandenge nini, a kanisa kandenge nini. C'est ça qui doit être maintenant notre façon de vivre à Namokili Oyo. Parce que Nzambe sabota biso. Par exemple, ceux qui t'ont vu la même lignée te comprendre. Dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, dans verset 4, Nazaka n'a besoin de première phrase. 1 Jean chapitre 5, verset 4, première phrase est lobby. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Donc, on so abotami et panzambe. Donc, ça nous confirme. Toko tanga ba phrase o mbala mingi na epa Jean lobango mbala mingi. Et ça confirme biso que to botama epa nzambe. Nzambe mutu abota biso. C'est là où to za koloba to zandengi nzambaza. Et puis to za la nature ya nzambe. La raison pour laquelle kaka na 1 Jawana Natanga sous phrase à liboso. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est qui? Tel Christ est. Tel Dieu est. Tel nous sommes dans ce monde. Non pas tel nous serons au ciel. Tu comprends la langage Biblia. Donc c'est là où toza kola ki sabisoke. Tango yon ni maki yesu ngasiya. Obotama ki epanzambe yango to bengaka mbotama ya mibale, mbotama ya sika. To botama ki liboso e papa na mama, to botama ki na lolenge ya nature alisumu ya Adamu. Mais tango to yeko ya Yesu, to botamaka ya mibale, ça veut dire que botami e pa ya Nzambe. Na langage grec, to botamaka ya na likolo. Nzamba boti biso pata likolo toza siko awana se. Donc eloko ya motuya ya komi yeba yango yo na kati na yo oza nengo nzambaza nzamba molimo ya donc yo pe oza molimo na kati na yo siko nzamba juste ba caractéristique nyonso to ko pesa nzambe yango pe yo za nzambe a mosantu yo poza mosantu nzamba bota basantu nzamba bota bayenge beni nzamba bota ba o basimbaka bango te baba longi nzamba bota ba oyo bazana santé na ye. C'est ça notre vie étant qu'enfant de Dieu. Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes enfantés et pas Nzambe. Nzambe mutabota biso. Alors c'est là où nous comprenons, frères et sœurs, que Babiloko mingi oyo tolukaka to confesser, to kanisa, eza nango par rapport ya mentalité antérieure. Mais en réalité ya vie na biso ya lelo te. Lelo na mwana Nzambe. Na uta kili boso na mokili alo tangu na komi mwana Nzambe leo na zayango na vive na ndako ya Nzambe na kati ya royaume Nzambe na zana Nzambe elongo Nzamba fandi katnanga ngana na kati ya Nzambe. C'est-à-dire maintenant na kimolimo nanga na zandengi Nzambaza mais nzoto nanga ezana droit et bénéficier oyonga na zana esprit. Ndenge moko na Yesu azalaki molimo na kati na ye étant que Dieu, étant que Christ, étant que Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit kati na Yesu azaki na nzoto abengi Yesu. Mais nzoto wane accepta ki babiloko mokilité nengi moko na biso le lenge moko Yesu dans son corps il était affecté de son esprit nengi moko aussi biso na kat na molimo na biso nzoto oyo pe ekoma nzoto ya Nzambe
nzoto nanga étant que moi nzambe yango tout ce que mon esprit a vivre nango et c'est que nzoto nanga a bénéficié yango. Maintenant comment est-ce que ça yango tout ça que nous devons être conscients ya ki moi na nzambe na biso. Frères et sœurs, soki to yebike na botame pa nzambe alors eloko nyonso na kokomwa na mokela négatif eza premièrement te eloko na ko pointer pour na vinanga. Yokana toucher loko na expliquant bien. Tango mutu na par exemple mon single na par exemple mutu avai na mboka hein sorry exemple pour te comprendre. Alors tango mutu wana avai na mboka bi via mboka ningi zalaka ne to mesana to via mboka OK na bilanga peut-être na décrire te beaucoup za idée. Si comme mutu wana alongwe na via mboka aiko va na grande ville na capitale. Parce que la différence à tout faire, différence environnement, différence à façon de vivre. C'est que eloko ezako sala différence place wana et kozala awa na mentalité. Ce que mutwana a comme na grande ville, azo connaît que se comporter, que loba, que vivre le kola na mboka, c'est parce que non pas à na mboka, na mboka te, et ça comme na grande ville. Mais le problème, il faut changer de mentalité, à comme conscient que awa tokena bilanga te awa tokena kuta magasin koteka kosomba awa tozoka mai na robinet. Tu vois, maintenant c'est le problème, il y a être conscient, changement de mentalité, il y a vie ou ya kominango, vie ou vivre. Ce qui a changé de mentalité, a conscienté, a connaît qu'on vive comme un mboka, mais un mboka souté. Donc le grand problème, il n'y a pas d'ensemble belé fanisamiwana. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu, mais tu es conscient que moi n'ensemble na bisoté, puis tu es conscient que tu fanda ka wapi n'ensemble lelo. Frère, c'est Bible dit que tu es dans le royaume. Dieu nous a fait entrer dans ce royaume. Tu vis dans le royaume. Maintenant, ce qui est important, c'est de connaître. Et le changement de conscience, tu comme conscient, il y a vie toi nango. Tu confesser ma négativité, même maintenant traverser temps difficile, na confesser sur ma mbokate, non na sur ma mbokate. Maintenant nga est comme nga via ville et capitale. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous devons maintenant changer la façon de voir les choses, façon que l'obéla et puis notre conscience. Yoka verset mon sutoko tanga, toke na Romain chapitre 8 verset 17. Romains chapitre 8 verset 17. Nazo alingala Romains 8 17. Pe soki tozali bana tokozwa pe bomengo oyo nzambe abombela bana na ye. Tokozwa yango na lisanga na Kristo. Pambate lokola na tozali komona pasi ndenge moko na ye, tokozwa pe lokumu esika moko na ye. Ça c'est clair. Lokola tozali bana, au juste l'apôtre Paul na ba place mingi lokola boya atie si. Hein, nenge français parce que abatie soki, hein, français à l'obi si. Na expliquant rapidement place wana. Pour ne pas se mettre dans la position à si wana. 17. Or, si nous sommes enfants, pourquoi si? C'est parce que tant que lettre il y a Paul et Kenaba Romain, ils ont concerné kaka directement aux chrétientés. Ça peut être aussi li na batu oyo bazakina nuba bongwanate ou bien les juifs qui se considèrent comme sauvés. Ya na sens andengwana alors yango mena alingata na cadre à généraliser bato o bakoko zongola kotanga lettre oyo soki ozana mwana nzambe te donc c'est-à-dire que yango tchaki si wana mais na biso bana nzambe to la sona tanko tcha si tokocha comme nous sommes enfants de Dieu parce que c'est une confirmation que yes depuis na yamba Yesu Masia nazaja mwana nzambe comme nous sommes enfants de Dieu nous sommes héritiers co-héritiers avec Christ yango awa lingala lobi toza kozwa biloko nzambe abongisela biso siko tomituna nzambe abongisela biso nini nzambe abongisela biso nini nzambe ana nini nzambe azalaka ndenge nini parce que tant babi toba héritier nzambe co-héritier avec Christ
Et là, on hérité par tata. Bon, mengo tata zanango. Un héritier, c'est celui qui possède l'héritage apparent. Ce que parent n'a biso nzambe, to zoani n'est pas naïe. Maladie, koufa. Ba lien, ba hôtel, ba malédiction. Non, nzamba na biloko wanate. Nzambe ana ba biloko négativité ba batangaka. Ce que tout ça ba héritier. Frères et sœurs, qu'on définir vie à qui moi nzambe na yote par rapport à ba circonstances à mokili oyo. Par rapport à environnement. Par rapport à problèmes socio-économiques ba mboka na biso. Non. Qui moi nzambe na biso est défini par rapport à ce que la vérité nous dit. Maintenant c'est ce que nous devons croire. Nous avons la possibilité de vivre une vie paisible malgré les circonstances à mokili oyo si nous sommes conscients de notre position étant que bana ya tata nzambe. Tout ça ba héritier, c'est-à-dire que bato baza kozwa nyonso nzamba za nango et nyonso nzamba za. Nzamba nani? Ah mo santu. C'est-à-dire que na héritage qui bo santu pa nzambe. Nzamba za juste, na héritage juste pa nzambe, nzamba za molongi. Donc tout ce qu'on peut dire de Dieu, il y a un autre héritage. Donc c'est à moi maintenant d'être conscient de ça. Pendant longo la confession négative. Tu confesser par rapport à auto vivre, mais tu confesser par rapport à auto zanengi véritable biblia et yebisibiso. Il y a un bongo la libanda. Il y a un bongo la situation. Nekonanga, yoka loko très bien, yoka. Depuis mon colonie maka Yesu Masia, olongwa na boumbu ya maladie. Hein? Totanga Galates chapitre 4. Olongwa na boumbu ya Satana. Parce que comme moi na ya tata nzambe. Tata nzambe, aza tata na yo oyo aza ko disposer protection. Aza ko disposer santé divine. Aza ko disposer ma pamboli pona yo et pas tata nzambe malédiction ou tarate. Non, to hérita malédiction te. To hérita ma lien te. Non. Nzambe souwe na ye, volonté na eza. Tango yo bota me pa na ye, o vivre vie lokola eza nango. Yakomoni Yesu alobaki na biso boye. Tant batuni ye comment bato bakoko bondela. Alors bo bondela ka boye. Tata na biso ali olikolo notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Mon kano na yo esalama awa na se nengi eza likolo. Na likolo pa nzambe neza kona kufa. Maladie balien non, ba démon non. Sko nengi likolo eza nengi biso to botaman to vivre bongo awanase. Malgré to vivre dans un monde au-dessus, mais notre vie sur la terre doit créer les changements par rapport aux circonstances. Comment? En étant conscient. Il y a cause de la conscience. Il y a la personne que nous sommes en Christ, étant qu'enfants de Dieu. Frères et sœurs, nous avons des droits, des privilèges. Et pas de Nzambe. Nengi papa nyos ngaso na tambola mwana ngai. Na simba ke loboko. Toto katsa makana funa simba. Eza droit na ye. Au moins azo kende côté mususu na otala ye aosaka ndenge nini. Esa a protéger. Eza droit na ye nga na obomba ye na obatela ye. Étant que parent. To la moki na tongo mama yebi ke bana fo ba melati fo ba lia ba le mona mama kote na cuisine fo alamba. Et ça droit, bien aimé, c'est que nous les parents physiques, tout ça battu. Notre Père Céleste est plus que ça. Est-ce que nous avons tata l'ingayo souffrir? Non. Bisonde bateau, qui positionne à biso qui moi n'enzambe, tout ça va fausse confession. La raison pour laquelle on va prière na biso mingi là, ba lamentation. Parce que nous croyons que Nzambe est un étranger par Nabiso. Non, Dieu n'est pas un étranger. Dieu est notre Père. Tozakanaye ensemble. Tozanaye li sanga. Avant de kat Nabiso. C'est à nous de connaître maintenant comment nous devons vivre. Comment nous devons vivre étant que Ban Nzambe awanase. Yo ka verset dans Galates chapitre 4. Lingala na ba lingala. C'est pour la kotanga lingala, le quoi toujours que na lingala. Galates chapitre 4, natanga verset 7. Verset 7. Galates 4, verset 7. Yango wana ozali lisusu mowumbu te. Kasi okomi mwana
bongo soki ozali mwana ya solo nzambe abombeli yo bomengo na ye. Ça c'est clair. Osala fausse affaire te ya kondima Yesu okoma mwana oza mwana nzamba bongisa bomengo ngo demo ba maladie ba kufa ba lien non nzamba bongisa bomengo pona yo. Frères et sœurs, peu n'importe pays ozo vivre, oh peut-être il y a un problème politico-socio-économique, ok c'est bien, mais Dieu est ton père qui peut pourvoir, capable de faire vivre différent. Mais en étant conscient de notre position étant qu'enfant, nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes enfants. Nous possédons. François Lobby a tiré mon héritier. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous sommes fils, filles de Dieu. Nous sommes aussi héritiers. Frères et sœurs, nous répétons phrase. Qu'est-ce que nous avions hérité de Dieu? Arrêtons de fausses confessions. Même au traverser un moment négatif, mais que confesser négatif n'était même pas à la conscience de la négativité. Quand la conscience la position de que moi il y a que bon la négativité parce que notre position est enfant de Dieu et la position qui a puissance, position qui est surnaturelle. Yoka, tozali suba wo mote to aba. Oza mo wo maladie. Oza li susu mo wo maladie. Maladie to tungsa vi na yo, eza mo paya. Oza mo mbronte. Ozala ka mo wumbo tango taki mo pagano. Lelo okoma mwana o héritage santé divine. Non pas maladie. Donc maladie tungisa nzoto mwana nzambe eza maladie, eza nga fondement, eza nga misisa. Parce que depuis oyamba Yesu, tu es devenu enfant de Dieu avec la santé de Dieu. Alors tango nzoto etungisama, c'est quelque chose, il y a mon paya. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Sois conscient que nga nzoto nanga eza nzoto nzambe. Nzoto nanga eza la santé nzambe. Parce que tata nanga abongisa bo konote ponanga. Toza ba umbo ya kufa te. Toza ba umbo ba démonter. Toza ba umbo ba liente ba hôtel teninga ba batanga. Non, on n'est plus esclave. Toutes ces choses-là, tu as qui esclave quand on était des païens. Mais depuis tu as Yesu, tu as suba esclave à biloko wanate. Tu as bana, ba héritiers qui ont des droits célestes, qui ont des privilèges célestes. Donc, verset 6. Ya solo bozali bana na ye pambate nzambe atindi na mitema na bino molimo ya mwana na ye oyo belaka aba tata na ngai. Wow, aba mo aba o monango eza français teza lingala te eza mo araméen et la kisi tata mais tata na sens ya affection moko intime. Soki omoni juif azako ba aba eza momoko ba loba ngote parce que baby c'est l'affection. Eza mo ya affection entre moi na papa na ye. Sikoyo nzambe aza papa na biso aza aba father père. Yango Thomas Paul alobi verset 6 on attend na lingala lobi et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Abba Père. Le mot Abba est là qui cite papa te asa masculin. Non, le mot Abba est là qui cite origine, source, pourvoyeur, leader. Donc papa nzambe asa papa na biso asa origine ngai ngana wuta epai na ye. So tana wuta epai na ye na nyonso oyo aza na ya ona bota manango. Tant to bota maka ya sika, to bota maka mbala mibale, to bota maka na nature ya tata nzambe. Héritage na biso yangwana. Yango moni babiloko nyonso ndeko nanga. Toza la conscience na yango. Nzamba za origine, nzamba za source na yo eza ba koko na yo te, eza ba parent na yo te, ba parent na biso te, eza pe gouvernement na biso te. Notre source c'est Abba, papa.
Lorsque nous prions, nous disons quoi? Père, la raison tant au bon de la carte, papa, parce que l'affection qui existe entre moi et mon Père. Bien aimé, ça c'est notre vie. Mais mawezake, au moins la nzambe, yoka prière naye, kolela, ba lamentation. C'est comme que pour azolo kopa nzambe, il faut kolela na kolela. Ce que moi nananga a besoin ya mbongwe pa nanga. Elamba, azana besoin kolia nandako. Et comme oh tata, s'il vous plaît tata nananzana lia, tata. Ah, quelque chose ne va pas. Ce qui moi na po aller faut abonde la alela, ça dit que eloko moko eza malamu te sikawana. Ayebite azanani, ayebite tata o azanani panaye. Parce que c'est lui qui connaît qui il est. Albaka, ah papa, lipa, nganazolia nananzal. Donc, on sait parce que l'affection existe. Parce que le premier temps, il y a un Thomas Paulo à Lobango, le verset 1, Galates 4, 1, à Lobi. Or, aussi longtemps que l'héritier, tu as dit héritier, non, moto azokabilo ya parent sans effort naye, parent tabongi sans ponaye. Aussi longtemps héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. C'est ça le problème. Il y a battu belé les lots. Bible est trop clair. Et aussi l'héritier est enfant. Le mot enfant dans verset où il y a Galates 4.1. Dans le grec, il y a nepios. Simplement enfant immature. Parce que la Bible, le mot enfant va répéter plusieurs fois. Mais là, qui s'y n'est mon côté. Tu as nepios, tu as ios, tu as technon. Parce qu'on va utiliser le mot nepios, c'est-à-dire que enfant bébé, immature. C'est aussi longtemps que héritier asa immature, a différent dans mon sali. Malgré biloko nyon se ça yé, mais comme asa immature, c'est ça le grand problème de konangai. Ce qui te qualité ya boyebi ya komi yeba biso moko. Ya ko yeba tata na biso, ya ko yeba o tata pesa biso. Tozaka ba ignorant, ba bébé c'est nos droits, c'est nos privilèges. C'est là où nous vivons comme ba sali, c'est comme batu bazangi biloko. Ndekonanga na suksa awa ya ko pointer ko bisa oke ozanengi nzambaza longola ba confession o bakanga biso na famille ba bloquer biso tona ba hôtel ba malédiction. Ça sont des confessions des païens, ce n'est pas les confessions des enfants de Dieu. Nous sommes libres et loko etangi batu ezali kambabo yebi na conscience mentalité. Ce qu'on appelle exemple, moto alongé mort dans la ville, mais mentalité de Kamboka, maga la ville. C'est ça, nous sommes enfants de Dieu, mais la mentalité n'a pas encore changé. Tu as confessé la biloko, tu as un kala. Ba lien zaki biloko via kala. Tant que tu as pagano, tu as confessé en soutien, tu as confessé via bonzambe, tu as changé vie dans ton extérieur. Nzamba botayo étant que nzambe. Nzamba disposa ba ange va protéger kayo. Otambola kana ba armée angélique. C'est ça ton droit. Nzamba pesa yo ba mapamboli o vivaka nango. Mage ba circonstance mago so mona libanda mais yango te za vina yo eza nzambe sa bongisa yango. Posa mwana. Oza mwana tata nzambe bien-aimé. Yeah. Donc c'est ça et là qu'on a appuyé biso lelo. Ce qu'on lingi vina yo est changer mentalité na yo, changer conscience na yo. Longola ba négativité nyonso confessa kana même situation est difficile kotanga ba négativité te parce que ça mwana soko za mo pagano OK yamba yesu comme mwana on va droit mais so za mwana tata nzambe lelo bien aimé arrêter ba confession ba lien il y a ba hôtel il y a ba malédiction arrêtango et ko changer yote et ko détruire vie na yo pona o vivre vie ya bonzambe étant que mwana nzambe oza aussi ba pesa yo changer mentalité, connaissance, na conscience na yo. Parce que changement extérieur, il y a vie na biso et où ta kana changement intérieur. Ce qu'on changer makambako yeba, au changer conscience, au changer mentalité et quoi apporter changement de banda na yo. Peu n'importe si consent mokili oyo. Ya. Donc tout ce que ça va bien aimé. Merci beaucoup. Nzambe apambola biso de bonnes choses et to continuer série oyo na point monsieur Zoyamba la sima. Merci. Bye bye.